La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. La famille, bonjour à tous. Mbote na bino bandeko bolandaka biso mbote eshika nyonso bozali. Na yebisaki bino nakoya na analyse nanga concernant makambo ezoleka pona sila na ndenge mama na biso mams asalaki émission na ye alobi o esengelaki aloba. Alors, na yebisaki bino nakoya na analyse nakoya koloba po il faut tolobela yango. Réaction ya ba comédien ebele basepeli na émission ya sila te. Pourquoi tozolo bakango na oyebisaka bino toujours leader azala kaka leader. Leader abimaka te ape sa position. Leader atikalaka leader quel que soit. Bakitisa yo, bamatisa yo, bafinga yo, leader atikalaka kaka leader. Compréhension nanga, si je comprends bien, ceux qui n'ont bien na meka koloba compréhension nanga na affaire ya mama si la bisalu, c'est parce que affaire ya dina na la douce ils ont les réseaux sociaux. C'est leur compréhension nanga. Tout le monde qui mama Teresa ayaki ko finga dina na la douce pona nini makambo ya tournage ya poto. Soki na koloba na bandeko bolandanga, soki toloba to solola, eloko penza ememi sila na TV, ming eza affaire tournage na poto. Comédien, oyaza leader, penza bo partager lenga émission na ba comédien. Comédien ou comédienne, oyaza leader. Leader ataba fingi. Leader ataba sopeli yo mai, ataba fingi yo, leader abimaka na TVT. Soki leader abimi na TV, tomonaka maman na biso Bellevue quand dit que je sali la patronne esika zali, tomonaka maman Bellevue série moko, asalaka abimaka na émission ya motute, ke avanda ba poser ba question non. Asalaka message moko, pour ko lancer na famille Libota affaire ya rando bela boya kango. En ce moment la Bellevue asalaka vidéo moko apesaka message na famille Libota nyonso. Baba Cook lelo toye bozoya bozofinga bosepeli na émission si la salaki mais botika na ebisa bino bozo sepela nango parce que boza ba fan ya sila. En réalité, fallait pas. Boza na ba événement. Si la zona ba événement na poto. Ba biya liboso boteka ki événement liboso boteka sala ki sold out. Ba biya événement mi balé na été kamate. Il fallait ce que ko bima na TV. Bima na TV, lobela ba événement na yo, lobela mingi na ba fan na yo. Lolenge Bellevue le kakalubaka mingi na ba famille Libota, s'adresser na ba fan na yo. Ce n'est pas important yako bandoluba carrière nanga tant na kendaki na Top Vision mutuboye abenga kinga pour que na kotisa ye na moi ya lelo makamba ba comédien nyonso écrit ka polémique. Na moi ya lelo makamba ba comédien nyonso écrit ka polémique. Alors muto aza leader esengeli kozala na sagesse ya ebele tango zo leka na TV yeba ni no luba te. Pona ko informer bino ba émission nyonso o eleka na TV so ba bengi star
avant babanda émission préparaka ba question nini o ba poser. Pour vous dire que toutes les questions o ba poser qui mams ezaki déjà préparé. Alors ezana ba question mususu okoki jamais ko répondre yango pona ko léser baninga na yo ba comédien te. Bobo Manoka koni, je suis choqué. Bozana Laksabino, page ya Bobo Manoka. Bobo Manoka koni, je suis choqué. Oui, aza choqué par rapport. Yandenge si la tangi kombo na ina façon maman si la lobi. To nabenga ki Bobo Manoka. Et après Bobo Manoka yeko benganga. Akoyate, j'ai compris que azo ki appelle moko quelque part. Nde ba pekisa ki. Là, ozo kwa kize déjà Bobo na likambo moko boye. Affaire pasteur de la foi. Na sir bande konyo sotozawa to yebi affaire pasteur de la foi. Pasteur de la foi a bengaka ba comédien. Pasteur de la foi a lukaka a stopper rando ya sila na Belleville. Pour rando wana ezalaka okende mabe. Pasteur de la foi lukaki a stoppé yango. Akendaki akutani na sila, akendaki akutani pe na Belleville. Pasteur de la foi a bengisaki bango nyonso, ba ya na kilt, ba solola, ba yokana. Quel que soit bozaka na problème ya grave ndenge nini. Mais pasteur de la foi alingaki a mettre fin na problème yango. Pasteur de la foi lobaki na église, alukaki mama Belleville, alukaki mama Sila, basololaki o esengelaki basolola, alors organisaki culte a informaki mama Sila. Or, Sila Bisalu alobaki na pasteur de la foi que akotika la koyate, pourquoi? Parce que ye alingaka hypocrisie. Wana eza maloba o ebimi et pas ya Sila Bisalu ye moko na émission o auti kusala. Mais tangu makambo wana elekaka bande ko bo comprendre nga très bien nana posa bato ba finga na commentaire te. Mais nana posa ba compréhension na bino bo comprendre nga très bien. Tangu makambo wana eyaki liboso. Tangu makambo wana eyaka problème wana tangu eyaka liboso. Ezalaka nini si la été pasteur de la foi abimisaka na munoko na yete que non si la lobi nanga akoyate ayibisinga akoyate po alingaka hypocrisie. Si la ya lobi y assemblera na église à pasteur de la foi te. Donc eloba mi moi bien te. Eloba mi moi bien te. Ya zamuta Philadelphie, ya sambela en église à pasteur de la foi te, ya lingaka ba hypocrisie te, ya lingi hypocrisie. Ozo kwa kize directement pasteur de la foi. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tant que leader, bo accepter na bino, bo moni na bino ango bien, bo sepeli na bino, alobi vérité, mam salobi bo beti maboko. Mais tant ou pas, peut-être pasteur de la foi a bomba likambo yo pour na ko léser baninga te. Aboya kuya kubimisa na réseaux sociaux que non, mama si la lobi nanga ya koyate pour alingaka ba hypocrisie te, pour alingaka. Mais tant ou ba lobi ke ba sa la réconciliation, ba sangisa bino lisusu. Par là to lobela likamba ki hypocrisie te. Si les jours là, au pasteur de la foi, l'ingaka sangisa ba comédien, soki si la bisalo ayaki, je vous dis, mais lelo rando na réseaux sociaux pesa raté. Po balinga ba yoka naka les jours wana. Mais makambo si la binisi, bo sepeli nango, tant que babakouk, bo beti maboko, bo sepeli, mais eza kitoko te. Botala yango kaka te po mams aza ya biso alobi. Mais botala yango botia compréhension. Bo activer penza compréhension. Bo activer pena mayele. Bo activer compréhension. Bo comprendre que mams a beti faux.
Bo comprendre que abeti fo. To me kolobela mamba dinana. Pwani mam sa abimi kaka tangu hande za na réseaux sociaux dinana na bata dinana na kota ku dinana te na tende batu ya dinana na mama Teresa. Pona nini? Pona nini? Est-ce que mams ayebi kombo dinana te? Mams atangi jeune fille wana. Dinana la jeune fille te quand même. Dinana ko le kan émission te a humilier mams aloba jeune fille wana. Quel que soit ma bezali. Les lobo comprendre que ba leader bango monde ba obo ma théâtre. Est-ce que vous comprenez ngo? Bomoni maramususu bayaka oluba na TVT. Ba makambo ebele o elekaka na monde ba comédien. Bango mo ngalo baka bata malamu ba mukie. Bango nyoso ba ndeng moko. Sko tango bimi na émission kolukate oyo sala ke ba ningande ba mabe yondo za malamu. Kolukate oyo sala ngo bongo. Kolukate bo manoka lelo aza choqué. To moni ndenga komi aza choqué. What about pasteur de la foi? Tango pasteur de la foi koyoka émission. Tango pasteur de la foi ye moko a Rolanda émission wana. Est-ce que au sepela nango? Au sepela nango? Lelo to moni Davina e ko répondre mais bo fingi Davina. Bo fingi Davina que pourquoi Davina e ko répondre pourquoi non. Non. Tala to sepela na belle vie. To sepela na belle vie. Belle vie le kana nute. Bomoni ba comédie otomona, bomona ba discussion otomona. Mukolo moko na moko. Mukolo moko na moko akuluka leka bandoloba. Mukolo moko na moko akoleka abando expliquer ou comprendre nani amabe. Lelo bo sepela. Bokomo bimsa si la lataki makasi alati li papa ya 80 ya 800 euros alati lambabwe bo bimisi bozo tenir compte na oyo si la lati bozo tenir compte na si la ndenga lobi pourquoi parce que alobi aza leader ya ba Abakouk alobi bo accepter oh mama lobi mais bo comprendre te ba dégâts nini yango e bimisi. Ezaki importante. Bandero bolimbisa ngai bolimbisa nde na kataki na kendo pekisa makele la bana kuna. Ezalaki importante mama sila abadotanga bakombo na ya basara masiala na ya babobo manoka na eza professionnel te en fait. Na leader ndenga zali. Na oyo ye aza il fallait pas. Mais bozo ko sepela nango. Bozo sepela nango. Bo beti maboko. Bo sepeli nango. Mais bo yebite. Bo sepeli nango kwa za mama mama na biso leader na biso ya lobby. Ouais, alata ki makasi. A lobby. Mais fallait. Oh, c'est important. Sortie médiatique na ye ponanga. Fallait a lobby là. Événement o yaza nango. Fallait ming kolobela événement o yaza nango. Yangonde fala lobela. Kolukarando na bandeko na yo, eza nango na importance te. Eza nango na importance te. Ya na importance te. Kolukarando na bandeko no, ya na importance te. Wana eza kukabola. Mais bozalaka bobimaka, Bellevue azo kabola ba comédien. Bellevue azo kabola ba comédien. Bolanda, so bolandi message à Sila très bien. Bo comprendre bino moko nani azo kabola ba comédien. Bo comprendre. Alors bobi misa Bellevue. Bobi misa Bellevue. Tango pasteur de la foi bengaka. Soki nani mamsa yaka me makambo nyonso lelo ezate. Mais aboya kango alobana de la foi ke na oyate pona linga ba hypocrite te. Boyoki nenga lobi
Donc, ça montre que à côté à doute même dans Nzamba pasteur de la foi. Pour le dire que non, yé, à pasteur de la foi collègue, à la ramta sentiment, non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Kokita bande kona yo. Kokita bande kona yo. Waleza kokitisa bande kono ba comédien. Ezalaki azaki obligé o lobela ndeti bakomba basara masiala te ndeti badina na te azaki obligé akoloba ngo te azaki obligé te ya koloba ngo Bellevie alobeli parcours na ye nani sila alobeli parcours na ye est-ce atangi Bellevie est-ce atangi Bellevie est-ce atangi Bellevie bolanda parti oyo est-ce que tangi boy kokota sur kota ki mena tieli bino bolanda est-ce que tangi Bellevie pour Bellevie pas contribuer na parcours ya sila est-ce que sila lobi que Bellevie nda mema na YouTube alobi ngote oui on comprend que akoki koloba yangote par rapport ya rando o eza po eza rabongo akoki koloba yangote mais loko oyo akoke ko sala fallait abima pona koteka babiye na ye fala bima surtout pona koteka babiye na ye pona miniti o rendre ezongi elengi na miniti o koto ba oluka baya koto ba oluka baya koto ba oluka baya boyoka boyoka partout tant ba communicateur ba koya boyoka la vanité wana na mona lelango sula ni la bazali soki ya sepe yango na levite comédien yango na levite na yo yango na levite la mabela ba artiste na artiste te azali ramasseur de ballons de la assisté. Parce que je vois moi là, je me mets à l'auteur pour l'année à relever la moto. C'est dans un attaché de presse sans salaire, ou avec salaire, ou avec rôle. En foutant un rôle, tout le babon. Salaire exactement, en foutant un rôle. Ou soi-disant, artiste est amené dans la kunaï. Aller pour vendre pour défendre l'autre, c'est un ramasseur de ballons. Après, dans la match, moi, quand je ma fille là, tout le monde est soit pour faire la Sénégal, la dépression. C'est diabolique. Vous insultez les gens matin, midi, soir, sur le temps de la mère, sur le temps de la coufat. Ah, on a chroniqueur, il y a famille du Boueta. Dans un attente, là, tu me suis, mais que shopping. Les applaudissements. Et bébé, tu quand même si c'est tout le monde. Et bébé, la tournée, je la fille là. La vie, ça me dit déjà la mère, elle va Mickey. Et que je te vois dans la Paris, j'attends que Disneyland. La mona maman m'a topé la Disneyland. Vous avez la chose, vous avez la Mickey. Surtout même Mali des arbres. Leader. Sila za leader. Na kilo ya sila. Na ba fan o mams anango. Na kilo ya mams. Bablo musu fallait pas les kanate vaya oloba. Bablo musu fallait pas les kanate vaya koloba. Fallait pas. Fallait pas. Fallait pas ya oloba. Babiloko ebele aussi la lobby. Fallait pas. Fallait pas. Et à Sony. Et puis eza ko la musarando. Et à Sony. Et en plus eza ko la musarando. Mais Baba Cook bo commenter émission à soin, émission à bien, émission boy. Bozolo ba émission à soin, on dirait comédien simple nda saliango. On dirait chroniqueur nda saliango. Muta sali émission na leader. A leader à munene. Mais fallait pas abimisa ba propa bimisi. Ça crée des problèmes. Ils ont créé déjà polémique. Leader à qui ma polémique. Leader abimisaka bémission te pona ko polémiquer na baninga na ye. Jamais. Jamais. Pasteur de la foi, ça l'a choqué. Le lorsque qui pasteur de la foi ayo ki ba propos ya sila. Est-ce que ça qui est important mams aya koloba même likambo eleka kala pona pasteur de la foi? Boyebi aneni o pasteur de la foi luka sangisa bango. Mais si vous est-ce que c'était important vraiment pour la mams alobela likambu ya pasteur de la foi? La famille tous à la juste. Bon mona impact ya makambo bo lukila sila lelo
bomona impact wana te. Mais bokanga, bomontant to leka na émission to lobanga to na leka na lobaka même Michou a komaka adversaire ya sila lobby. Bokangelo ko wana. Tonton Vincent babeba na tena mams. Même ukolo bako beba naka. Il y aura des choses où ekobimaka. Botiko conduit sila na erreur. Botika eya kitoko te. Bo sala ngo kitoko te. Bo ridiculiser baninga. Ya malamu mingi. En tout cas, na yebi kende na lobi bato finga boya na bino ko finga nga. Mais to lobi quand même vérité. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez sur Facebook, sur WhatsApp, sur Messenger. Tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui t'attendent Zambé à Zongite. En tout cas, famille Bota, je vous aime beaucoup. Nzambadoula Pambola Moutounio sur Akota na chaîne Nabiso. Aimez vidéo. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.